taxi Kabelo na kikolo na taxi bato ata soki na TikTok omona nzemba Kabelo ba style za mingi na TikTok na communauté congolaise to africaine za yanga nga na betengo na bandeko na nga ba master na nga ko comparer nga na Glody Gucci te on comprend pas na musicien Glody Gucci ayaka na ba boîte alandaka ba musicien naza moi respect faut beaucoup ça nga respect na nazo ba ndango bien ko comparer nga na Glody Gucci te ozo ba bengo comparaison ozo na intellectuel tango ko beta pour on a komati malembe na petit mo ba diza loteka ba pine akenda on a beta ki beaucoup le petit wa DJ abane koteka pine za mabete za musala mais tango nga za ki DJ procureur na mboko yo na vana na hotel na za na ba vie bien ya bande koteka ba pine ba ki kokuta biso na makambo bako naza na temps osala les publicités azaka akenda bande bakenda ka sa boka ngunda naza na bapoto kuna vous comprenez donc moi ngai naza DJ procureur aba Kabelo bandi mo mutiki comme si les bata balabala ba lebi dem to ko kami ko simba ku kisi yangote to marabu abanda ko simba yo wana abwaka yo bobebana yangana taka Kabelo simba bandi mo mutiki simba kana ngote moi kina be poto bujong on comprend Joanna bakota na yebi kutu te so komo utangana pour na kombo yebisa na wona sa miso ngana leke na kombo na sala kombo na ngana kolanda ba mission na ba hotel te baboka nga mabanga on va na hotel na kotonga ka ba boîte batu papa chéri ko kina ki bokolo te basaka batu ya kofi bo watonga batu on a DJ King musana sala ngwana sa mutu mo wa kotonga batu songi musana za ko mixer ya za DJ ko mixer aso contrat na ma miti mais tonga na so problème na mwana na Elvis a combien camarade na yi batakanga yango moni lelo na ba Elvis ata na na TV ndeko toko solo te hein toko solo la kate ti toko ma tata Nicole moi je suis comme ça non moi je suis comme ça tala ka soki ngana kota ka rankine père ngana linga ka vrai yoka kono le vala ka DJ parmi ka DJ na mboka oyo toko tanga le tono azalaki ngana boité malé père na Luanda père to solo la kimia ngana na taro solo la succès te solo na ba lo tia ba galon na nga ngana ibana carte mobimba RDC moni carte mo Congo Brazzaville babi ke DJ procureur existe raza pour na ngati to tika ba maseki moi ba shoba basa aza na solo bango kotanga na émission ça moi na za age na ngati to cartouche mo de père na ko comme un peu énervé na mama musique ngana sala un soutien au coup fait sur sala na DJ papa na mama le biga na masola balaba to moni yo okomi boxer tu na ko boxer je fais le sport pour la santé nane na ba toto ta ba ko te ngala bunda kana te na bunda na so papa to bunda te to ko so na ba bunda tika ko pa te o moni siko wana o gobise nga makamo da réalité ya na lobby père na so sala box pour la moto c'est pour moni siko to ba beta na luka pa mutu so atala ka sorcier même 1000 esprits pareil 1000 esprits na yebiete na yebiete na dynastie na yebi na bi na dynastie noko bakomo na atanga na yebi J Cliff Chancel Lutonadio na yebi Patricio oui tangi na yebi pareil na yebi vraiment et ça la polémique na yebi na ngati na yebi procureur na yebi na yebi ngana beta ba concept na kafufu na kema na ngo procureur na keti kafufu ko beta ndule tuna ndeko mo pesa la police ko na ne soki AL soki Alvege soki nani ami to kena kafufu on comprend na bo otanga ba komo parce que baza ba faux vrai soki Alvege to kena ni kafufu ami mangai atake DJ pour que artiste na bali na mixa na kota no na ko yemba na kafufu e nani na lukapa to beta bandulu wana so comprendre mo tasali show na quartier na bango na ba na quartier na bango na nzemboti so il faut moi respect donc na ko pesa ba un peu de respect il faut pesa nga respect on a ba de Fabio mon frère yo kanga kini so ça marche na nga tu mutu makasi tu ça danger marche yo mo yebi to kene kini yo mo ba vieux passer na Kinshasa na mama musique au mona na giti DJ na sali ba fête ya minene na mboko yo dès tout le monde DJ Gloire sali ba fête zela na koma na sala fête sika zela au fond na jorate mo le lobé ou ma cause ça la succès père malembe em so bo bossa na so loba lelo na ko loba
na sala show moi le tomona mpopelelo muta boya zate ba show bande ba non sala ba DJ structuré bien organisé muta battre record nango c'est uma koza simple ah mal on a sala ba bloka bioto so tu nata yemo na wana ala so photo ya ni bloka bana mike ya bana biloko parce que ba bi comme soulem tuyo anona ba fanite na mboka oyo po to mona ba mise musu ba komi ko beta comme si l'aime sur babi pe simana yo nati miseli azo beta Glody Gucci auto beta concert na casa Dubai batu ba côte eza choté ya DJ Mora Salité yé mongo Glody Gucci aka miseli royo abeti yé mongo eloko moko oyo banda kala merci suko okokana okotikela nga na tele mission na Fabio azoboya batu tout azoboya tout le monde Fabio repese le côté so boyinga asala ba clip bien koleka bino papa asala clip bien leka wapi na chaîne nini Fabio asala clip leka wapi asa ndeko na ngai c'est mon frère to bene lelo te so ba musique wana nga za contre yango parce que nga za parmi ba précurseurs ya makambo ya ba musique oyo ataka banzembo DJ que na ataka banzembo si aventurier aza DJ te pour nga da DJ te ça l'aventurier ce sont les opportunistes on comprend toujours jeune dans la lobby le temps comme on a fait l'émission na sele eloko moko la vite puis na banga na pe yeti na za ata petit na le fils azo kemba akemba makasa karamika kuna dembeleki na mo flex DJ flex petit na ya yolo mais soko na super ka tum na bengi ta bana tena kosi soto bengi ba ko yamba ta ba ville ba PCP kita vandi akanga na bandali comme gombe na eti eza sikomoni moi meza ke bato nati mutu ayaka na bacampagne eza petit nanga Elvis pe naosala ngo na ndeni ye moko na mokonzi ya makambo oyo asala ngo cope na ye makambo nani ataka fula picho wana te na bémission azosouffrir na ye na kini nga aza na nzembo ya succès nzembo na nga eza succès ya bana aveni te eza nzembo ya succès ya partout soki na Brazza tu vas danser kabelo bina makuna soki na Kinshasa ya carte wana ya RDC ti na Koluzi babetanga yo ça nga comparaison na mutana nzembo mo non ils na écrit que 10 personnes c'est pas normal. Mister Kabelo ouais David Wembe bonjour ouais mon frère ouais c'est normal car c'est pas une dinga ouais oui dinga parce que on a pena il ya nenga balabala sizo oui je tani otana simon on est autant mais ça vient bien merci mon frère merci pour la TikTok vraiment na mon pe ba baza pe na mso la bien quand soit kanda la bien na moni ba tutu barni apa la TikTok il pété de pe la bien ba tutu la bien ba Fernanda ba la TikTok maman nyoko les maman nyoko maman ko il pa la bien ba tutu baza ba GRC à Kaval le pe la bien ba tutu baza Mister Kabelo yemo na Kabelo te oui yala ke ngamola ko nzembo ya Kabelo ezaka lokwa ba mama no mona na wenza soki ezwa kisi yoko tekela ba yo ekangaka mibali so la nipe mi ba mibali na ndako te ngaso na za kwa ba mama la ba wenza bateka ba kisa bokoko te yoko zwa kisi ekangaka mobali mais moi za mobali de kwa nga na se ba mama ba taxi Kabelo na kikolo na taxi bato ata soki na TikTok omona nzemba Kabelo ba style za mingi na TikTok na communauté congolaise tout africaine za yanga nga na betengo na bandeko na nga ba master na nga nga ngo ba nga yinga ite c'est nous na ba Kams Wakanda na ba DJ Nelson ba tibele ba Godjila du game pe la contribuer dans la chance ba DJ ba Dr Smith ba Kibria ba tout ba contribuer c'est ça tout mais quand on peut me développer on par rapport à l'équipe na masola balabala idée inspiration na ya Kabelo comment on entend ndeni idée wana ezalaki ndeka zonga za DJ tant on a plus mingi na l'examen la discothèque na mona na sina beto de l'autre fois yaki ba fimi bale ba discuter ma Kabelo ba bale ko na ba ba binga Kabelo idée na ngibandeka wana esprit na ngama wila mukati on peut faire quelque chose pour na Kabelo to bandango le tellement ça pas en inspiration et ko za kelo ka muki comme ko fungoma musique na créer une idée à maloba mais musique wana za na muta créer un DJ Nelson to benga ba beatmaker donc bien on a nzembo Jonas c'est kumba bien il y a ceux qui kana maloba Jomo de na guitare mais to comme ça nzembo ya moto yimbaki donc avec tout le respect na za respect à batwana oboka tu ko telema za mona moko boye ilenge moko boye jeune moko boye comme le DJ Nelson
nitasala ki musique wana. Après on a une animation qui yembi na bujila de bomoni. Donc c'est vraiment un travail d'équipe ce qu'on a fait. Abel. Oui. Abel le petit ça m'a cassé. Oui, eza ngala benga eza kwa des comptes finaux à papa mo ba kemba trop. Net ngala kemba trop na mama ndule. Na mama la pene mission na bimisana qui est trop vite en besoin. On a jeune mo boye akomi kolinga la muki kala ko mo se comparer na DJ Procureur. Mais DJ Procureur bandika na kabelo te pe akene na YouTube na 2015 na sala banzemo pona batuni lo kabongo. Na sala nzemo pona sek de finjoni. Donc kasaka musique mo nika mama jeune mo boye tata ba jeune to ba sa 16 na king. So na ndi bango mo ba kemba ki ba zaida na banzembo. Mais mon aïe à moi, ben biso na ngolo mo mutu mo ba no sane cop ne mobu akomi misaka nsi basuki asomi bilamba na wenze akomi poko ko boya boya batu mais la musique ça c'est vraiment tout un processus. Ils ont vraiment processus mobu dans la bande ngolo leto bande ko sala na ba flop na nga banzabi mais tant comme na moment mo boye nzamba pesi nga pe lumière yango nazo continuer nango poso le kabelo yakite ngana makwa mukolo mo razoba tata mo mukolo parce que kalamito to ko na 40 ans tata mo mukolo sala ka ba musique mo ka. Mais quand même, Kabyle plus un respect partout où je passe. Il y a des gens qui me respectent. Et qui c'est lui l'auteur de la chanson Kabyle. Tu vois, c'est un peu ça. La même idée, il y a musique. Il y a une ligne qui est en Angola. Musique en Angola. Tout va être en Afrique. On va diminuer le bec. Il faut que nous mais pour nous, on a démarqué dans le casse. Baso beta bien mais baso comprendre miso basala ngo ndeni aye na ngoya buleka ke soki abani ko polémique ko finga de propulser ngana te ya bango pour na za mo expérience parce que na ko ba pe na za précurseur na bana ba Congo na communauté ba Congo na ina géo na koki na te so na so bat bala nga ba ko mwana na ko zala po aventure no zala ma mingi te to no zala ba musicien ba yemba mais que DJ mo boye to jeune mo bukala muka sala ba afro wana na ko za précurseur nango. Pour ça, tu as fait la blonde, la single, la so le premier single, la bête en 2015, la bête en Power House, la bête en Oshifu, la bête en Tébé, la bête en Snoop. Tant la bête en Monanga, le quai, tu sais, la YouTube. Et le cap en TV, en Mboka, oh, naba, comment on dit, Afrique, on est rani, chaîne, on est Africa, channel, série, on a la chaîne, moi, je ne peux pas dire que 2019, vous comprenez, mais on va comprendre, avant ça, le loco faut rouler, nanano. Yo so dingo sa comparaison sur la mutuma bandai en 2014 2015 akimbe na mama kambango donc pour nga na moyima mutasala se démarquer mais bazo tia l'esprit net wangler na moni na ba conseil yo kanga wangler yakuza na saki kile Kinshasa kutela pina ba jeune Kinshasa na conseiller qui parce que aza jeune ayeko kutanga na mouvement on comprend tanga yo kutanga dia na zakadia DJ Procureur na mouvement on comprend donc tanga ye na sende ko beta yo na ba show ate wana na ba blomo na ko na ba terrain wana te non te zaka na naza ene na ye musicalement na balabala naza wanga beta yo rapide moi ça ça la moi minimum de respect tant ye pas ye ba quitter na makambo yo tant ye ba quitter tant na bato moi tout ça na ngape na chinois naza pe chinois bagé naza na double nationalité na ko na Kinshasa na bi ba comportement na tout ça nango mutu ça ko tani fortement na ça peut abouder pe fali problème était mais tant à comprendre que bablo ko ba tinda yi pa batmo boy les gens mal intentionnés à quoi la ba ko bablo ko sala wana te ngaza na nzembo ya succès nzembo na ngaza succès ya bana avenir la nzembo ya succès à partout ceux qui na Brazza tu vas danser Kabyle bi na makuna ceux qui na Kinshasa ya carte wana ya RDC ti na Koluzi ba betanga yo ça la comparaison na mutana nzembo mo non ils en a écrit que 10 personnes c'est pas normal ils avaient la mamso ba mutu makasi asa wakala mutu makasi abuleso ba tina ba fiche bela ya succès ako souffrir ça qui ba souffraka na Kinshasa kuna vona eza pasi on a jaloux na ba o bataka ba on a ba fiche na jaloux ngai na mi na pesa kopo que bataka te na ba fiche wa na ba question na tout ni question na pesa ka respect na makambo moni makambo ya musique yo na banyongo lelute o za temps na biso do ba ya tout monde ba sa succès na Kinshasa asa bato to banda bango ba ventiro so nga na fiche ya ka te mutu moka azui ka tinga na fiche dans le vide nga faut tinga na fiche il faut solo là na ba norme na ngana na manager tala manager auti Kinshasa ayeti awa pour la makambo so yo fana noka na shomo botino ka ngapo badba mona ka likola podium na sala ngote yango na lakseki batu ki na keleki Kinshasa za mboka onga na zaka susti na beti plus de 90 dates j'ai na na témoin badba na Facebook ba ki utala plus de 90 dates ba futi biso mbongo ezate na luka visibilité ke badba yo bondo DJ Procureur il faut msuta eso Procureur na mbongo te zota $200 na whisky ovanda ka badba mono na boîte na biso ki Kabyle za wana. Parce que nous avons la communauté de Momaka, Abatu Angola,
ebele ba makambo wana te so na yaka na affiche ne motienga na fiki transport etete na journée na kosala ngote na mukolo père naza mukolo vraiment naza mukolo nazo kende déjà dans les 40 talaka to mukolo ba ajo dia ba lumumba ba zanga indépendance à Congo ba papa Savimbi ba za ba révolutionnaire na ba ajo et on a aussi son frontière te na ba ajo de ndo ka ba wera so ba nobeta ba zeni na ba ajo non linga te ba tanga na ba affiche ngapo tanga na affiche faut que na ba norme manager azali CG malgré li peut-être ba journaliste au travail na epi obengeli peut-être mbe bosolo na ye ndako ya show na yo mais show ya te kake procureur ba benga ngape procureur to tsako na affiche oh ko tsako na affiche ndé na oyata il faut betinga na transport na zo mukie nanga bato basala ngo bazali toza na Casimiro comprendre ndombe Casimiro patron ya Cheta a respecter ba compte pe sanga ba cachionnaire na ba show na ye ba show na so mona o mona ngate seka bazo respecter te saka ke procureur ya ka ba mono te te a jona sala mais c'est un peu moins bizarre par rapport na balabala je progrès tout monde encore aux appels na Luanda musique Luanda aussi Congo Brazzaville au na Luanda aussi Kinshasa Québec comment ça fait na Luanda awa au Québec oui n'explique ce que ta place moko boye obeta problème d'abord notre question de tout là faut bien préciser la minanga d'éclaircir ba batalanga musique nanga o nga na salaka na zo préciser bien exactement son nanga ya plus c'est pas pour l'Angola eza ba son monde monango Kinshasa na Luanda yango moni masa nango tozaka na bango na coupe na Kinshasa Luanda bango siko par na bango dizaka na ngambu na bango ya 100% Luanda wana bakwa comme ça son na biso kuna te nga yango mona tala kinaka ki na kinaka ngamoko po na sala yango ndeto sa musique nanga mabina na dia na ba côté na côté qu'on a mesa mona Kinshasa na Brazza na ba mesa na ngaba biki procureur sa dia ba son ya bien yango moni ki na Angola tozana mo faible ko zo ba contraire ya ba show par rapport à qui on se na qui na Brazza na ba facilité na fond pour na teka son na biso kuna to na ba china ko sa pisa ba chez internet trace ni vidéo sa lection kuna mais na Angola il est kate donc musique peut être comme promotion ezala suite moko managérial faut ezala ah siko to na to na manager mo tala ndela biso manager na ngaza plus na ba pays francophone yango mona son na lolaka na biso kana mingi kuna na Kinshasa na Brazza yango c'est mona le plus grand problème mais to se rappelle ba bon se fait aizara nango izaka ke bazo respecter les ba normes tinde ba Kinshasa ba respectera yango mo ke nazara mingi ana lona na plus mingi DJ azaka DJ mais so ça pour ça ba service na ngai na koya non ba te bele ba bi comme tous les mpuyo anona ba fanité na mboka oyo po to mona ba mise msu ba komi ko beka comme si les msu ba bi pe simana yo na ti mise ya zo beka Glody Gucci a to beta concert na casa Dubai bato ba côte eza choté ya DJ Mora Salité yé mongo Glody Gucci aza Michel Royo abeti yé mongo eloko moko oyo banda kala meti suko okokana okotikelanga on a zama trop na moi na sali tembele na lobarate ko comparer na Glody Gucci te on comprend tant na musicien Glody Gucci ayaka na ba boîte alandaka ba musicien naza moi respect faut beaucoup ça respect là nazo bande nango bien ko comparer na Glody Gucci te oyo zo ba bengo comparaison oyo so na intellectuel tango ko beta pour on a komati malembe nazo koma na makambo ba malembe papa malembe nga so na mingi te obi mwana mo beso Elvis anoy ko manquer na Facebook tout net on a kinani luka pour na sani to beta conseil na kati ya Kanfufu droit d'entrée ya 10,000 compte faut compte na pesi fe nga molimo ne pe malakima anise ba mula bazala na beta na piscine wana ya Kanfufu nga DJ procureur to zalaki na ba DJ marqué bazalaki tshongo na mwana mo boso ki Elvis a manquant respect vous comprenez ba blue wana sala ba soirée na beti bandu atala ba kiboko le to ko sambela ba futa mbongo na confinement pour wakota kotanga ba makambo na te ba débat mo ya ba deux ba nango na bandeli ko comparer ka ngai neti muto tangi kombo azande ko nga na tout ça na niveau moko te ya mama musique père tango na bani musique na souffrir nango ya zali atambola na ya sala makambo nembi ala na ba musicien tout ça niveau moko te so beti na casa Dubai o beti na casa Dubai ngo na nzembo nini yo obeta bat ba yo kotala tout ça ba ah tango na nzembo ndo zana pesa ka saki na pesa $50 tango na nzembo na yemela nzembo na tout ça tout ça sérieux sikopo tout ça be mission raté pour battre la biso na contre été c'est mon frère mais tango na nzembo oyo ya sala yemba ta sikota ma deux strophes oui nzembo ya kodudi yemba bata baba boyemba bata baba azandi ko nanga bo compara nga bo pesa nga respect
bopesa nga respect osali kasa Dubai eza to bandela ngote na zo matin makamata asali yango na eza mabete courage na ye asala ngo na biki nga na beta ba concept na kafufu na kema na ngo procureur na keti kafu ko beta ndule tuna ndeko mo pesa la production ni yana soki AL soki alvege soki nani ami to kena kafufu okopana na bo otanga ba kombo parce que baza ba faux vrai soki alvege to kena ni kafufu amema ngai atake DJ pour que artiste na bali na mixa na kota na ko yemba na kafufu e nani na lukapa to beta bandulu wana so comprendre muta selection na quartier na bango na bana quartier na bango na nzemboti so ngana kinda lukapa ba bafuta mbongo na covid ba yebi bisolana e lukela nga problème ne likoloka émission na one na loba buto loba ba vérité moi mo petit mo boye azaka na poto so kana teka ba pine ba limbisa manka nga pour la makambo bu ça m'énerve moi on ça ba émission na 9 mois te ba question sur doit tout na et ça la passe mais c'est le comment so mo peut faire on dit c'est pour qui kabeta te na sale belé père na sale belé so na longa luanda jeune wana so élevage amimanga na kafu lukapa to vana na hotel na luba makambo to ba vérité lukapa problème petit mo ba déjà kenda amankanga ba respect mo makambo kili Pierre Beau peut savoir respect. Na beti bandule na kema na oso. Petit mo ba déjà loteka ba pine akenda ana beti ba ki beaucoup le petit mo DJ. Pourquoi ah bana côté ka pine ça ma beti ça musala. Mais tant on a za ki DJ procureur na mboko yo na vana na hotel na za na ba vie bien ya bande côté ka ba pine ba ki ko kuta biso na makambo. Bako naza na temps osali les publicités. Azara akenda bande ba kenda ka sa boka ngunda na za na ba poto kuna. Vous comprenez? Donc moi ngai naza na temps kosalela kombo wana otangi wana okopona eza musala na yo nde kosala abane koteka bapine abalula biso na musala oyo ya azala pe DJ mais tant ba ye faut pas avoir ba minimum de respect donc na lobela bato na tout o ba ko kokuta bato na ye ba DJ na bambuka tant boye bo respecter mais bino boko molinga boko ma le devant ya bato wana ezo ko bato oteka ba mis nazaka DJ azaki DJ tateka bapine na palanka sala na ela teka ba nazo bande longo mettre fois mais tant ayaki kokuta biso na benga ko na vie mais tant lelo bazu chance ba pesi bango visibilité kaba ki boko lelo ba tonga raton ba kenda ba poto ba ko tonga ngo ba futa bango $20 ba futa bango $30 ba futa $20 ba stima yo na beta matolo to yebia na beta matolo te na nini na vidéo lo saki na la zaya nango ba finga ba ka ba fanatique ngala mbe ba ya ba se ba kutu vie ba futa nga salaire te mais lelo ba kenda ba mo maintenant ba meto otanga ba musicien wana ba so les ba musicien pourquoi bazara ba fanatique na biso mais tant ba yo on ngi se comparer na yo on va na pe côté moi nga critiquer père na sali trop en tant que DJ na sali ba fête ya minene na mboko yo dès tout monde DJ gloire sali ba fête zela na koma na sala fête sika zela on va na jote on le de ou ma cause sala sexy père malembe mso bo bosta na solo balelo na ko luba na sala show on le to mo mpepelelo mutabu ya zate ba show bande ba no sala ba DJ structuré bien organisé muta battre record nango c'est ou ma cause simple ah mal on a no sala ba bloka bioto so tu na taye mona wana ala so photo ya ni bloka bana miki ya bana biloko ya bana miki za na image et ça tinde lo photo nango ya bana miki eza bloka bana miki eza ba niveau ba street biso neto linga yoka omoni niveau ngala memeli musique mo ki yate musique mo ya bana miki ka tete nde na memela musique nga ndeko nga DJ Gloire mempe mambo ya ba show que chose retirée réservation za rai moi na nozo tanga ça n'a rien à voir to ke vite so soli aza mwana na niveau na aza mwana na makamutu ezala makamutu ya vie aza mwana na niveau intellectuel aza mwana na âge aza mwana na makambo ki DJ aza mwana donc nazo bomba ngote la télévision aza mwana na naza rancunete nga naza rancunete moi j'aime les gens vrais c'est mon jeune frère na ko fana émission dans le ta communiquer c'est mon jeune frère mais ce sont les gens faux ozana bato balingaka yote ba poner denge belé père OK na lobate depuis na utakina na ba sona na ba saka bato oto mona de nemba ba campagne ka mona na salela nga na internet asala nga ba campagne capable de stabiliser nga OK akio sana mutu mona kotanga ko motiza télévision marié ki procureur bimaka moi si na yo vi wana benganga andimate bi procureur ba congolais balingani te zala kenge na ba ningo tambola na bango uzomona mutabu na ko se planer ti o moninga lelo nazo loba parce que na jamais ras-le-bol jamais assez muto et puis on crée sous campagne moko dernièrement na internet procureur balingi moi si na pas nani bona loba te na vanda na c'était ça qui oh DJ ba voter li moi si ndeyo oyo bango de nga basala encore campagne mais ça faux et archi faux parce que la concerné la fille to botini mwana maman ya mwana nanga azamu ta ba délire na bango te vous comprenez bazako se comploter na kombo na yo makam yo yebiti de ça la rapace mona net 10 journal le lui pesiona avant na internet a créé DJ pour créer moi sinon bazo bokole sonen il kamuza izana ngako te ko exister te pona ka salir nga
Et puis film beaucoup na kiboko là il sera procureur mais ça moi c'est maman moi na maman Miguel balingue pana libitala na la fille autant na vie c'est la passe à silika vous monde est-ce que mutabongo za content na nos frères nanga na sala no émission to sala na yo elukelanga problème pe tu on a ko kuta biso na makambo ya banga za ka DJ ya ko bondela nga procureur yaka pour ça station na biso mo bezo bondela nga ya ko benga on ne va la DJ parmi la DJ na mboka oyo azalaki ngana boité malé père to solo la kimia ngana na taro solo la succès té solo na balo tia ba galon nga ngana ibana carte mobimba RDC boni carte mo Congo Brazzaville babi ke DJ procureur existe raza po na ngati to tika ba maseki moi ba show ba sa azana na solo bango kotanga na émission ça moi na za age na nga to cartouche mo de père na ko comme un peu énervé na mama musique ngana sala un soutien au coup fait sur ça. Papa, na mama ki DJ oya zo makambo contrôle ba foutele makambo tula ba hôtel aya na Angola, magena le bon bien na des nationalités congolais 50, angolais 50, maman parents na mo za ekoto, parents mo za ekoto. Mais dépend ngolais bana mama communauté bana ba Congo. DJ ba zo na Kinshasa, ba na Angola, ba zo ba hôtel avant la condition ngola nga, ba foutele 60 000 compte ya $600. Ils azalati. Moi minimum de respect na marambo DJ pas dans la communauté ba Congo avant Angola ba foutele bien que na Brazza Pedro Biranda babu abengiye koko ya Sassou ngeza ke beta na boîte ya foute mbongo azala te zaka job vandi nayi tout c'est respectara et c'est que sur il est que c'est les shows là on a parlé kana ko aga swaga ba 40 ba bazala bona ko to kito comme grand DJ moi minimum de respect et puis na okende ba tournée internationale na ma musique ezate que na bengi puis vient nga mobwe na finga boîte côté na zalaki na kosa ke ba futa biso mabe ko ba memanga voyage mobwe na futa mbongo na nga ba memanga ba ko nga mawati na ko kende mko na ko kende bomo na ma patron na nga mta kitika na aéroport ko kire kende na kipe poto na ke na osala nga ki mandate na koma pire bato o basungo na vite ko batebele ba kana na kiboko nga na temo ba sama ki patron ke vie zonga tana bo futa na bidon ngate mais le temps ba kina ba côté mobwe ba mo ko critiquer ba mo ko cracher na sauce ça nous fait ça la biso passi mo ba mo senga na ba salaire na yo ce sont les ingrats tala comme du coup asa ingrat na boîte o sali et bon on za ingrat pour na nga pour les collègues o ya simple ce sont des faux vrais ba ba nga jamais na ba ba tebele ba binga ba discours oté ba bota la nga bo comprendre nga et ba journée vraiment assez ya ko vivre na bato o ba za ba hypocrite ba faux vrai ye o komona ye na elongia biazo section camarade nanga mwana mère mais na mutema lingaka oté donc yango zo mona ngana bana beta ko tanga ba succès te pa ba to o ba succès de balle yo kinaki ki chassa tanga nga dizaine ya muta ya azaka na Angola oyo na ki chassa na succès lo kolanga to ki non sérieux père tout ça la ka be mission te pour bana ndako ba mona ka mutana zo lo ba ibele to ki non ki chassa David yo mo ki chassa Jonas ni yo za ki chassa non de za ki chassa mais to ba makama sérieux ba bi bango te mutu mo ka ta bi bango ah yo comparer ngana ye père non bon na masola balabala to linga mingi ne ko le vérité DJ Procureur na Kinshasa abeta donc bref na lo bana Congo po ezaki pe jour wana na ezaki pe na ba mboka mususu na zo ka pe na kabelo do beta mais autour le beloko moko be awa au traité batu baza ba ingrat comme si les mots ingrat wana nde ezande yo bate belé na mboka zala spécifique na balabala bate belé na mboka oyo bate taye benga na ndenge ni ozaka na manager na yo bobanda ko travailler na ye ye muta fula yo ye muta présenter yo na so moni nani ngana ta titi mo ya kimene émission mais ils ont matsanga muteme do suka nga eza ngo balabala ils ont muteme zo mata yo bote manager na ngai comme ça zo pexana na dossier po na zo mata po ezo soir même soupe au traité quand donc ezo soir ye azala manager te ya zani bato yo balandaka bato ngane na te ya ina jeune garçon petit frère pour na âge azali kinanga azali kinanga ko za mona mo ba 32 ça ba 33 ça ba 34 ans on comprend si ko ma père yo ko lo bana ko tuteka la bedo histoire moi na po tanga kombo tonga zaki DJ Procureur limbisanga maboko ya quartier na biso na linga ngo non sabanda ana fa na maboko sala ba vernis asala ba vernis ngasko na vanda radio na yakana tonga na longo ki chassa ba na ngai pa Jules Makaya na zara na fa na hôtel ba futa ngo par jour ba $40 ils ont comme vrai vérifiable ya vanda na maboko sala manzaka moi na noto comme Elvis tout ça na moi respect akofula nga nini azali manager na yoka sikona biso akofula nga nini ngadi ya Jules Makaya kina na mboko ba Hervé Katangala na kwa kidana maboko bien ya akofula nga nini ngane na zoe na seleki nanga kwa beba na bato
abebana na batu ka olelo basala nga likita na mwana wana so DJ lo bako ba camarade ba pire babebanaki aye ko lukanga vie na nga procureur tala batu wana to sala ba shot bebanaki ozala boye to zala na yo komi ko zala nanga asa be événement pe orchestre na biso na mingi ya latine asala to zala na ye ngana ese ndeko zo kola o kanga makaka ko zala na sima ya batu za mabe ngana za na ponga za produit yo ko koma pe ko lobela nga ide na penga za intellectuel ngaza mtu natangi kelasi yate pona za le DJ na so maele nga no sakesa maona ki DJ moi je suis un produit yo ko koma pe vendre ko teka eloko na pese ba idenga yo te en fou nga na ninga za ida DJ procureur na zaida na beza ki déjà kabelo na nga makamanga sala kadia na kila daki ntsasa na nga ya sala kite na zuye banda to basala ne to zaka contrat moko na sima na ye na beta bar mobo ya retirada ya fait na biso bobo mambo o kaya na ngomoko kafufu kote ngana memi ye na kafufu abalukela nga ndo ki sorcier c'est un petit sorcier ngana memi na kafufu camarade na ye lolo basala ki likita camarade na ye ndeko tangi koni nani o memi nga la lukapa bando sola te ndeko wana ngomoli lolo ba jeune belé ya ngola na komi ko evita to solo na babo na makambo alvej ba solo la na yete binemi ya mabe basala ben mission ba finga naka mais nga la solo la na manager on a manager na nga alvej elinga proposition procureur il faut to kende na tel intérêt na nga artiste mais moi nana o wana so disant manager te ko kende ngote ata doge eza boye o na bise petit frère nga na za musicien ba ranki na bino ya changu nga na za kana changu te nga na za na bino ba changu te na za pe moi na changu na ba ndeko na changu na ba masa changu ba ranki na bino ya changu etali nga ite nga na ko kende na kenda ko ta silika asala ko na ba campagne mso na ba petit na biso so basi ba ko na luka pa ba concert ndeko alvej ayebi yango DJ encore ayebi yango to kinda na alvej pe to beta na zo pe mbongo to zo ko na alvej to ya na raisonner payer so nzambe na zo kosa nzamba pini bana nga babonga te ata 1000 kwanza ya concert wana na pesa yi pour l'anniversaire ndeko so mba gazo zo li ata 1000 kwanza mais le temps na zo rentine le temps na père so na kosi bwana nga père so ki na kosi le solo yo mbana na mwana na père so ki na kosi mwana na ngai azana poto akufa mwana nga za na Brésil akufa so mwana nga za na France mwana za na Brésil akufa nazo mbongo wana tozona na elvege ya pasi na kangisa ngo na yeko tike na pesa ko tout moi monter a discuter ça le côté nazo pe na pesa ye pour kolinga mutu mais tongo nazo problème na mwana na Elvis alvege akomi ya camarade na ye batakanga yango moni lelo na ba alvege ata na TV ndeko to ko sola te to ko solo la kate ti to comme batata mikolo moi je suis comme ça non moi je suis comme ça tala na soki ngana kota rankine père ngana linga ba vrai yo Elvis ata ko produit yo kala mingi kasi concert Elvis ya memanga na lukapa Elvis na mwana wana Elvis ba solo la kate ba finga na kay mabe na internet boyebi mais ngana tala ba rankine na bango na tala carrière na ngana kena na Elvis mais ba sabi nimi na petit na ngaya soit disant manager mais tongo na su problème na manager wana pour concert na Elvis ya avant na lukapa to beta na covid concert auto to beta na manager na mimi manager na ngana kafu veki sima mais tant na yo za rankine na manager avec moi même camarade na manager attaquant voir même au moins na ba Facebook bazo koma ko fula rankine wana na besa conseil ndeko nanga to za la rabuye to za rankine na mwana wana mal bamso belenga na téléphone ba propos mususu te pour qui retala no kutu mais na Facebook ba mususu mais oui mais alors ba propos mususu que pour qui comprendre ndeko ngana comprendre alors ba ndemo ya respect mais ça comme na Facebook ba ba commentaire ba ko critiquer nga ko finga nga mais j'espère bien na yebité maintenant na mona ki na yena Elvis basola su bien j'espère bien la journal le 27 septembre 2023 na limite ba doit l'émission na bota jour na date j'espère bien la relation bien j'espère pas mais le qui na comment comprendre que de quoi faire ça moi mona ki sala mabeto sur le manège que to sola moi je suis comme ça to ko sola suste to sola te azo sande ce que yo na bosola te azandeko azamola mobali na yebiti et comment ça net que to sola suste to sola te ngana za bongo ngani baninga bazala nga tika jalo za contre c'est un jeune abunda vie na bien azuta ki côté bato ba yebi ya wuti azomata azako exceller afinga ne batuta sala makamne bien mais comment la rosa rankine pour la kota baranki na yiti ngaka poto za bien rankine ngako kota te yo na kota te ngaza na baranki na nga propre mutani nga bomanga pour Elvis alinga bomanga Elvis alinga kanda bomanga akotila nga tsoki ba bomanga mais ngaso so ngo raté bomanga nga na bomo pour Elvis ti to koma batata mikoto sola te pour vane muto Elvis asara ba bomanga ndeko nga Bagdad benga nga dernier mat tourner mo to kina ba DJ Stuga DJ procureur bataluka ka fofu ba luka yo na ses frères ngaza manipulable te
je suis un intellectuel et puis pomba na esprit naza mwana ya yolo côté ba kofi ba so ba esprit pas ba vie na biso na ba jina ifongi ba folokula ilai naza yaya ma yaya naza esprit naza père na okete na tambola na ote osalanga campagne na mabina internet vraiment ba batuki okanganga na Benjamin Pébé zo comprendre père so ba fofo ba zebi na mbuka ba tebelo ba kufala ba poison pour la biloko wana muninga to salo mabezo ko saka ma copine mon copain moi na mère était nga so la sida comportement boto kilebo zo comprendre yo mo kam tolo bien ngo mais na obeta ngo tete qui fait donc ça là non père yango na biso père ngana na baton nazala baton ko sa ba limité bakanga yo biso na Luanda toka lisolo ke bakanga yo yo ko père yo kana selo père to so la balabala bata la biso ko tu nga faute yango na baso yo ka so mutu avandi o yo lié saka ko ça c'est trop dire ba ndeko na bokisa ba monanga ndeko o pesa mo lipa elamba na nga na kabela yi batinga nga bilamba na nga na poto na pesa mwana wana Elvis elamba na nga na ko bona TVT so pe na mo 1000 kwanza na kabela ga yi na biteka ngam na kabela na vie imalembe na biteka ngam na kabela kabela nga na vie parce qu'on comprend mais pour na intérêt moko boya mike biloko zanga tina pour na mbongo ka nga na gangela yi mais alukia sala campagne ki nga na zala rapide so muta bongo lelo neti lelo na gapo yo mo bakeso ba comprendre ki makamta loba na ba direct ezaka faux archifaux muta bongo lelo nga na bengeso mwana mère to solo la to na batutu basala mo bekiri to ko solo la te na DJ programme za no PDT père wala ba banali na ko ba keso betu wana te nga mandela linga ba mère boy père batu ba yebi te zoba ya mwana na Elvis pour na a salir image na ngai aninga so na click ya bato wana na solo ba solo asute na bato wana ba bem sa image na parce que ba comprendre que Joso tene na beat to ko kate so tene na ma musique au succès ba ko kanga te to luke loko mo ba biembela nga ba bem sa image na nga die bon o mo di ba ki vango te pour ça faut archivo père de moi singa nta basana ba dessin ki to ko wana ngana ke linga yo mo ba na ba biceps mande fo comme na ba pembe na ba père to ba ventiro to ba ventiro to ba ventiro père na basola balabala poto zonga na makamba musique ba question sukaka po yo oza kasi comme ça aussi te to nto zonga na makamba musique po avant to zonga na makamba musique ba doita la biso ba yo oza ventiro mabe na yo place ba mimaka yo yo obimaka basi ba boss yo bisa pe ki bakate ya mwana ndo oza na problème ko ta lunda te ezana ba baye ko mususu awa yo ko nyata makolo te po obimana ba boss wana do basi ba boss wana yo bimana bango père ya ngona lobi ba question na ko pata na za show trop d'émission Nzambe pesa nga vraiment Jova pesa nga kimia na répondre parce que ba tala nga ba mulanga na ba trop rapide père omoni nde balabaka so muda wona tifela so falit azo gagner trop boli misanga ba goloa ba warrior na kota ba debala bango te moi viana azo mener na ba makambo boye ba domo kokete mona ba mo kosa kutu ma kosa mona yuri moi so muda kokona ba débat na kasité en le luko ba blongo zanga terre à terre père tengela nga côté ni longa na kinaka te nga na kinaka ti lelo partout na et puis non atambola te na massacre na zana camarade non tambola non côté net côté ni seba seba kanganga pour na moi ça mutuni Bernard yango na tambola non te nga tambola to wate na parler na ngeza kaka na keki bokolo vendredi samedi dimanche et sili na ke maman ndo okutanga na ilia na saba kamona nga ba business na nga privé na tambola non te ke kirimo na tambola ba ye nga za na ba massa te massa na nga ndo moli to zala manager na nga ki il a pris l'avion spécialement pour na rolanda na makambo to ke tourner international to kota Côte d'Ivoire to kota ba Mali to ki ba pays wana so francophone en Afrique donc on a yé pour travailler makambo wana père et ça c'est comme moi mais ça que bato ba nati muda yaka na ba campagne on les appétit na Elvis père non sala ngono ndeni yé moko no mukonza makambo ya sala ngo copie na yi makambo na ta fula picho na tena be mission azo souffrir na kini ngai na qui était pour ni so contraire na okende na kenda ka lukapa na dakutu père na yoka sa be to l'information kana amené oyo na pesi DJ Stugambo te aluti okende Kanfufu na Bagdad ige Bagdad yaki contrat nga ba bengi ngai ka Bagdad o kaka Pechuana Elvis mona verni aluka ka bebisa na relation la kosa ke na bimaso dizana mwasi na ye abenga procureur muto bina mwasi na ye abenga suyo procureur Kanfufu yo luka yo c'est papa nga déjà so de bebisa image nga ngo bebisa image nga na so na tonta mwana binote abandi ko supplier nga azali botu na ye ige Bagdad na boya ko kene ngai pour mutu déjà ça la campagne de ma bé contre nga non autant bon point nga naïveté quand tu me fais du mal attendez tous anoka boyembe problème non kota te vie privée na yo mais so ko kota ka makam nga père nga za après ya bongo nga na banga nzambe na respecta ba humain
Mais si on a ta vie privée, on manque un respect, frère, tu reçois la tête. Moi, je suis comme ça, c'est mon principe dans la vie. Quand tu me respectes, je te respecte. Mais quand tu ne me respectes pas, moi aussi, je vais respecter. Et moi non plus. Moi non plus, je te respecte. Et puis, je le ferai même fois 4, fois 6. C'est comme ça, je suis moi. Je suis père, je partout, baba, il retourne. Nazana bitambola tambola te na pesa ka kilo naza DJ procureur international mutabini sakiba na basi kabelonga donc naza muto kotambola to wate naza na tongo sala moi sa mutu moto de kanalinga moi sina za azati na koma no sama ma déposer DJ procureur te perza mission to sala eza na plateau to za na yo tongo na otikolo ba bien sozo oza ko confirmer ezo bem sa pe image na père so so tengela moi si on a linga mobali to moi si on a linga ye moi sa ba to tanga komba moi si on a linga ya moi sa ba tandibala ngo et ça ce sont les on-dit. Ce sont les on-dit. Les on-dit. Des bâtons bien les on-dit. Mais dans un bon français, on dit les on-dit. Pour elle, fils, c'est ma rambote. À ta pétion, on a dit qu'il y a un poteau. À la poteau, il y a les on-dit. Les on-dit. Il y a bateau. Au bateau, je suis un témoin de Jéhovah. Jamais la ça va pratiquer l'homosexualité. Pour la gagner, ni père. Non, ça, non, ni. Naza DJ sans goût. Nasa musique, il y a 100 ici. Et puis na bête à rouler quand la mission bala bakisi va gagner pas en ganga la bande qui wana et puis tout ça ma bine et beta on a ça la musique qui est la peine traf to bala quartier na biso mo balandanga te na ça musique pour un pays pour un continent bat balandanga pe nous on prend na zolango bela nous on mona na ba cavali na ba papa na ba lulu et ça na copie ya musique ça musique ndi sala na salon DJ Procureur aba kabelo c'est mon petit comme si les bata balabala ba le bien ko ko kami ko simba fu kisi yango te to marabu abanda ko simba yo wana abwaka yo bobebana yangana tsaka kabelo simba banze mon tout simba kana ngote musique père ça qui cité na bandela ngota mais oui na ngaba question na c'est ngaba question na to matana pour la question sono na répondre ngota on na répondre mais maman qui c'est ça le bien de musique qui c'est stratégie père et ça que kabelo to teka kango bien na zaki na maison un public comme studio Lini Bidens ba public comme ça na ba relation qui toko na partenaire na trace qui toko ou ya chaîne yango meki musique nanga il cas qui était comme pour musique ta promotion musique ça ka to salon bo musique so peta be siti na ba TikTok lelo la musique c'est ngana le promotion c'est budget mo bo pour na promo kabelo ba tina kango budget et pas Lini Bidens yango bo moni beta ki bongo ba nzembo mi balina ba to ko samba to so ba problème c'est que profil le patron LNS Luzadio Simba alinga produit LNS et Simba na ki bien tena parce que na poto ta ka pera longa ngola azaki do mardi to sona bisinga procureur mercredi ta mo ta solo le mardi mercredi ki poto kutana leni pour ba sola production ya makambo ya to kosambela to Luzadio ba image pesa na tsango pe na ba page ba mona image wana ba kutana pona ngo ayutika ba kutana lo basungi angola vita ngayo ya kotima ka ba conseil ya na biso pauvre papa na biso di fao via dépenser qui tellement mingi boye bitaka fa do avion et cabine d'attire na ba musicien akanga vo wana et compliqué que ba budget na ye na vie aye ko libérer aye ko tika ma production pour ngam na sala ki na romi tout atolo te via soma matérialisateur na Gradi Ricardo akenda Dubai na pesa numéro via tout na procureur na na sala le clip na c'est Gradi Ricardo ba tout ba ko kota ko ba tsoki ba te beneka ba congolais bazala aya solo pesa numéro to lingi Gradi akenda Dubai na $20,000 de soma ba tout sa vie pour nanga pour na nzimo na kabila de to yana pour ça to créer structure na vie ya makambu ya production LNS ndi bomonaki mais bika ba congolais ba moni mutu ba moyena ba dollars ndaku nanga silaki garantie nanga ngona belaki ti via kokane makambo na te pour ça mutu makambo na ti ya ça mutu les projets il finance on peut pas faire la chaki de mon épi makambo bele continue na ko problème na to sambela pour maman nzemo to sambela na ba problème banda kala pour banda pe wela ngona DJ Armand nzemo na yo ezalaki kaka eza susu wala da petit eza susu ya mo pe so DJ Jomo bo ya DJ aluka toujours ka ba ronki nanga po na kombo na leki te eza ke ngasa na ba ronki te surtout te ala leki nanga na pese mbote DJ Tati Wata wala sama le DJ selon mon cœur ala DJ nanga selon mon cœur Tati Wata le comme selon ton cœur ata selon mon cœur pour ani ayobi ke na kutaka vie nanga proki po ba message ezali ata pecho na DJ mso wa budanga na pas comme les locaux luka comme un niveau ko luka comme un level moko ako ko matena DJ Procureur à niveau dans la DJ Procureur trésor carte so que la colosie surtout DJ colosie ba so que ba DJ Procureur surtout ni DJ kuna la ba durba mbo mo da durba na ba est kuna ba durba na durba ba bi ngai
Parce que na tikap ba DJ procureur ba bango kuna te. Na so mi tout amatolo. Ceux qui na tikap ba bango te. Vous comprenez? Ceux qui na douba ba kongo ta pembena na ba kongo ki kutite. Douba ba binga. Na Mbujima na Kivu na Maniema na Goma na Lubumbashi. Ba DJ procureur. Osambela nde oyibanga. Père, to qu'est-ce que DJ salon mo ki apona nini? Aza jeune mo boye, tanga yaki ba message ya liti. Abi nganga na grand frère na ye. Ba tuka mabe pour moi na panda luka moya vivre. Ba ta mabe bazo batinda ki ya DJ mo panda beta na boîte mo côté vie na nga papi face ya manager. DJ mo mukolo aluka toujours za ranki na nga zaki na nga dans na ba chantance na nga ki. Jomo boye, yef ma na tanga ko mona Jomo akina pe poto bujong. On reprend. Joanna ba kota na yebi kutu te so komo otangana. Pour na combo yebisa na wona sa miso ngana leke na combo na sala combo na ngana kolanda ba mission na ba hotel te ba boka ngama banga on va na hotel na kotonga ba boîte batu papa chéri ko kina ki bokolo te basaka batu ya kofi bo watonga batu on a DJ Ken musana sala ngwana sa mutu mo wa kotonga batu songi musana za ko mixer yaza DJ ko mixer aso contrat na ma miti yaza DJ ko mixer akinde poto na ma si on mbongo ne mo ke poto na mbongo ngana so ngana ke poto na ma muziki. Papa, moi-même, papa, mon rêve, n'a pas de bien battre la TV. Rêve dans les autres qui est pototé. Rêve dans les autres. Poté ça voyage. Et ça, bisous à ta famille, pauvre, comme ça, poto, mourir pour mon apoto. Non, c'est pas. Et ça rêve à mon sur tes pères. Parce que pour faire nous, on a mourir en Angola, on a mourir Portugal. Attends, monnaie normale. On a ma c'est belle, ma mise, ma kela, ma poto, on a bango. Avant, on a ma belle, ma zawa. On a ma bête, ma belle, ma belle, on a ma autant qui ça. On a ma bête, ma belle, ma ça, tout du monde. Mais bazonga na bona ngola bazala ba quartier na bodo quartier na bango ya bangiringiri bavana bona ngiringiri na bango tile le ba riva mama poto te biso nde ba congolais toni tout comme ça poto ke mourir ka faut que le poto pour mona ka poto et c'est pas ma vision quand ça ma vision na rolo ba te ke poto ça faux pour le biso na kengo na mo gangi na ba mona ka tente donc ke na temps porter kopi na ndule ndem de nga poto DJ Ramazali DJ selon mon cœur dans on a le kamola pour nani bato nga batinda ba intoxiqué. Moi DJ on a tangia mukolo sala beta de masolo anga intoxiqué alu kilanga po yenga na ito koka ngati na maina musique ya komixer na akotema na ngati aza DJ taza mutachaka banzembo de bala pe follow betu na ngata la ba DJ belo mona ba chaka banzi to sali casting ya ama na kati no point na tena le basulu kambo ya omoni ba DJ musubo mona ka DJ baza ba test musique eyoka eloko wana tuko na casting na tuko soulever ba point na ba o ba sama ile ba comprendre nga ya mona casting to boki ko tia ba client ba za la ba juriste pour ba même biso na ba erreur parce que to ba to ba DJ ba chaka banzembo na ba DJ ba betaka banzembo ko tia banzembo zani azuka nzembo cité atie yoko bina yoko yeba te baso ba fali si Richard Kabala ayebi Eric Ndala ba bina koza ki wata avancerie so ba DJ belo mona mboka ho ba zipi ya cité ba kanisa basuki bande ko tia banzembo et na DJ mixa kanzembo musique sana eza na chronologie nango eza na processus nzembo betela ngo jamais na kolonga na nzembo ya 120 na komona nzembo ya 140 bu na koya na processus il faut ça na mobile mo ememanga yo bien papa na soka na za DJ ba benga nga procureur pamba te na zebi usala yebi loko ya ba DJ wa tsaka ba nzembo zebi bilo oye bango te bilo kota na boîte azi nzembo sitsa bambi bu bogangi akati sumsa bambi obule DJ mangobo so kene na le club obeta te so kene ba boss na Moïse Samani na koko obeta te abo mona ba DJ menga na yebi pona zaki DJ tina Kinshasa tina ya na makambo na bikopo wana na bien très bien na c'est le voilà biso to ba te na fanda na ya sekalanga e bato ba yebi bala ba konsa ba biki jo wa yebi makambibeli na casting to salango bato be amoni ke DJ wa tsaka banzemba yake bele atende matisa kati bilo gangi te biso za posa ba DJ ba beta musique parce que la discothèque ezaka na processus nango discothèque ezaka kwa bar te bato ba gangaka eza place à classe DJ faut na musique chronologiquement et te bato na rumba au kati bomba moji house musanga wa ngobo Eric Ndala ko beta bengani yo oko ba Richard Kabala ko beta bengani yo ata vie na ngai ya jino tata kibukolo akomi na oreille ko fanda tona ba DJ mo comprendre yemo pa apoke pecho na cheki nzembo pecho na cheki pecho na beta nzembo abete banzembo na mutano cha banzembo bazalati ndo tangala DJ wana mukolo wana ataka banzembo DJ kana ataka banzembo si aventurier azan DJ te pour na ngada DJ te ça aventurier ce sont les opportunistes à côté une chance vient na biso kaimbi chitimba bote na ville esungie papa ndepa ke ya lukima mabanga na ye isali pinda ki mais mutema mabe toujours contre nga na barati jeune wana on comprend toujours jeune dans la lobby nde le temps comme na fata l'émission na sele logo moko na vite puis na banga na pe yete na zabo bote na bangite pour le côté na nkona comme na mabela azali na dominer ga
nga so na mabele aza ata kutani na Australie na dominer ka pona étoile na pelaka baluki nga baliwa aluki nga baliwa tilo na zo ba problème atala ba boîte chez Temba il est parmi les gens qui ont contribué et bon to yebi ndeke yo kokaka na onde chez Temba te nako konte na ndeni okokaka chez Temba te po tujeke na zaka kuna te kotanga no ba kombo te mo ba kombo na ba so ba yo kaka ke de ba boka po makasi ya sa makasi loko wana aye ba so ma vola so misa ye alam kaka tongo kosenga ala na ba kitsa be pixel nga la monaka te ala la fond na kitse pixel ko zali banga so c'était pas ma vision voilà ba boulé que grandir à Luanda ba na boulé bongo taka ba fait mon papa boka na ba komboni mais so ba tie na platine c'était mangobo bo bete na feti bo bengani bo beti moi je te dis nga bete na Temba abeta ta arma on pas na comment na le côté di Joana mais biso to travailler comme on a tinga na travailler comme ngai mo na ki procureur na lali na côté studio na sali nzembo na bete nzembo Congo mobimba ba bibi pour ça to kinya kinsa sam to yebete akoma ba CD o fala boka ke DJ ken na chez Tembanga mais nga na sala ko mona te longi ba nidi mais so ki na Congo nzemba kabelo DJ procureur on comprend na mata na Brazza une fois na taxi to di solo na mata na taxi men na Brazza na ken la corniche chauffeur à l'habitation chauffeur oui tu connais chanson Kabelo oh Kabelo ah ma femme elle va linga ngo minge laisse que tu avec le DJ Kabelo Jonathan panique na asala accident o menga mona biki non ça fa na famoso parce que DJ wana mwana wana ozotanga wana baza na ba niveau te mais bilo bo mona bango baza batute ngazo wala ba batute bote lo na za za clair de la baza batute teke DJ Arma DJ Salon mon cœur azala ba qualité au biso ba témoin de Jova to linyara c'est un gars qui est vrai ba ge ba ndeko ko azala mona ngana yebi azala mona muki autine ba nde utaki ba soyo ayo ko luka vi na ye ba to ba luka vi bazotie ma loba na munoko mais à tout moment nga benga ma vie nga procureur limbisanga ba memenga na erreur na ko vanda na yo tu es une bonne personne ba to ba bibliothèque et après tout moment tande to na ki bokolo wana ceux qui asali mabembu pas moi mkia mo azara a perdaka et moi perdre gangeli ma na misa de petit nga kebabo akoya ko luko na kuzu nazo ko sate si makamba ya vrai ave limbisanga yana benga DJ c'est mon cœur ozo mona mais adlu karaté ya ko ma champion nga pa ya ko kutanga na makambo ako kutanga na DJ procureur na bita na Temba na ville ya na Mutamba ayete ale kanga aki poto na encourager ki asoma batos na ye mais ça na petio na musu wana o totangi mona no te ka bapini ya ko na posa le kaka biso donner la salle mission boyo mo na pepa luka nga na leka mo la sababi matela nga na zo mukanda nga na sala boye nga na sala ka boye mais ça petit frère petit nanga na role ko ti ko kufa ti ko kufa na lo lekeka on comprend ah pour même petio na ti ko kufa na so vérité que ti ba ko kufa na ko lekaka kaka na ko zaka DJ procureur on comprend non zaka DJ procureur Mr Kabelo but ba sala ouais tozela na musique pour bando beta Kabelo au même biso likolo jusqu'à maintenant tu comprends que un anti mon petit ko sala et les gars père la musique le problème c'est d'abord musique ils a mbongo et puis la promo qui compte la musique là ce qui est problème na nga mingi ka promo parce que Kabelo public comme ça na énergie mo to na Tatiana artiste bazaki be le sotel mikolo Lenny Bidance il est pas plus azasu mingi na production ya musique a comme mingi na production oyo phonographique ba mixer ba ye azosala ba mixage na ina oyo aza mingi aza producteur pe phonographique on comprend aza pe producteur pe ya ba œuvre na biso pe boye normal mais mikolo mingi phonographique azo qui peut souvent ba artiste ne bongo tango zo mona ki ba nzembe bele po à part Kabelo betika to sabela na luka to beta na DJ à Brazzaville DJ Boxon on comprend il y a un problème pour aller Universal à Kotango et makambe bele mais cette fois-ci to beta mabina to soleli pe na ba partenaire bien MC Riga Mazemba kulutu na ngai l'icône de na bi ko bi kombo na MC Riga Mazemba yema azu charge makamutu ya promotion na ndenge ya Kinshasa yem to sala monitoring ya nzembo yango monaki na biso na ka debord o ki bomoni ki kene bien te pourquoi ningo bisa banzembo chaque moment na za pas que ndé beta mais tellement que na comme de la musique ça qui chose à na combo on robeta peson na penso que la babar tout na ba kin na ba braza on kuta DJ pour comment ba 400 limawana mais ebe kande Kabelo za kiti ils ont quoi Kabelo kanga biso catch mais nga la comprendre nga ngo catch te on peut kisiter ça qui Kabelo azaki chance ya promo yango abitaki banzembo susu ezita ngo zo mona tourner de manager qui to yebi ki to so na ba batumu bazo sunga biso pe tozo ki tourner mo Afrique à partir de tourner en Afrique et on te pesa et fongo langa makasi on comprend na zo mona TV na bi ki documentaire okangani makambo nga na mona Jova na to ki tourner mo Afrique to ki Mali Sénégal Abidjan
à partir de tourner en un pays francophone et puis ça va sous propulser pour na fongola makambo ibeli. Aujourd'hui ngato dépôt toi moi on a besoin Kabelo mais asira biso makasi. Pour jusqu'aujourd'hui depuis 2019 et 2023 to beta Kabelo. Attends na beti bo moi résister. Mais tu soleil de la grand producteur, grand manager, babini ba sala ngo ba beto beta tourner on a partir de tourner on a pour ça connexion mo boy. Ba ngate connexion spiritualité, connexion physique bo mais et mais mabiso pour tout ngato to exceller sur le grave. Mbula o ya mapambo ni nzembo ya leader Bazelage. Oui bien. Fabio. Fabio ça mutu ngana yuko to ba question yuko to ngana ko nati Fabio. Ndeko nanga Fabio tala ngana tala boy. Tala bena una Fabio to tika mambo yo. Babilo ko mema biso nulle part, il ngana contre ba comportement. Moi depuis notre tourné qui manager comme ça on a fait non date. Mais to ngana ko ça l'émission te pour ani. To boy qui ko ça l'émission pour na ba polémique. Taka personnel vie ça na luka succès. Monte a telengana na Kishasa Fabio na ya article de sonné a monte ngana Kishasa la bar mowe na bandal po na ye gombene za bandal nga siko na frontière na kota tina ba boîte ba ville wana yo boyebi on me donne de l'argent de cachet pour jouer on tient nga mutu atenga mutu makasa mais kuna gombene bandal gombe na ye donc souka pour la fois vini bandal na gombe na kota gombene on la camarade ni leki tous en moi respect biloko important nga za poto tous ala na union na unité to ke ensemble na telle émission na Fabio azoboya batu tout azoboya tout le monde Fabio repese le côté so boyinga asala ba clip bien le gabino papa asala clip bien le ka wapi na chaîne nini Fabio ça clip le ka wapi azan de ko na ngai c'est mon frère to bene lelo te so ba musique wana nga za contre yango parce que nga za parmi ba précurseur ya makambo ya ba musique oyo na ndenga communication ba na ba Congo il faut moi respect donc na ko pese ba un peu de respect. Il faut passer un respect. On a battu Fabio, mon frère. Il y a un qui, ça marche normalement. Tu as tout ma casse. Tu as danger. Moi, c'est moi qui est qui. Je me dis passer la chasse. La ma musique au monde na guité. Tout ça la respect. Ça c'est qu'il faut manquer mutu, faut manquer ba ningo clasher, clasher peut sa société. Ndeko nanga wanglais, ala Kinshasa. Tu as une bonne relation. A tout nanga petit. A ko kebe tu beta dernièrement na carré club. Ba tout kuti na carré club ba tout nanga. Ba relation nanga. Procureur. Oyebi wanglais, ya ki cop na ye, ba musique na ye pas beta futur ni ritu watanabe. Mais tout n'est qu'un quand même idée. Procureur, oyebi wanglais na bien artiste mboka ah t'es trop bête c'est trop bouquet habité bon la bague c'est pas maloba mais qui couple les moko to une de Ousmane Yakuza ra moko butu na yi akenda na enigma bato enigma ba benganga wana DJ Marula oka DJ Marula moko ba benginga ba manager procureur oyebi jomo boye Ousmane abi artiste Ousmane comme ça l'équipe bino Ousmane Yakuza perto c'est tout à la kimanga ba débat ko le katé nabisi Ousmane nabisi DJ Marula nabisi DJ Marula ça ça idée nanga DJ Marula te Ousmane Yakuza c'est mon frère abeta azana mon frère non to ke na kinde kononte aza artiste munene abeta musique na kitoko comprendre abeta bien ba bukape ngata na ba buke batunika ke ba so artiste na considération maloba nanga ya ta ke DJ Procureur Kabelo mais na so ke père toko taba debete mtoko lekate ozolo banini do ba misenyo so na so ba ke Congo ba benga ka yo ko batuna nga so linga clair pour ba bloko ba mo te na la bibo te na mais ozolo ba te balembe Ousmane Yakuza aketi kasa ba bengi Procureur malembe souci na ngazani yoka démarche na David Wembe démarche na ngota intellect yoka démarche na nga to zala bien na musique to tika ba clash à deux balles la clash inutile eux koko bote pe mutema mabe envers ndeko pas ça le témoignage à malamu vous comprenez yoka père na bongi ça se bien ba DJ tu yoyebi o za na ngolo mu na bon danger bana ba camarade ki Kinshasa te ba yeba neso na simangola ngala uta me Kinshasa na bango na yeba ba camarade na bango Abdul Amarula ba virus te bana bango na Kinshasa fanga na yangola. On se comprend ba nuance et ça va mission sur mon lelo azuli mbamso azwa lumière na ngola bandeko nanga Godi Gucci Fabio bandeko to ta musique to tika ma musique la président Godi ku makamela sango fara bateka ko se comparer na yo te ko se comparer na te musique ya ba clash ya ko finga na ti muneti ngaboyi ko finga ka yo net ko finga te on est au clash te to kana ba mo naza ene na bango na makambo o ya koyemba naza yaya na bango na makambo koyemba tango yokanga tango ngala bandi koyemba na to sa ba publicité na tango ngala bandi koyemba ke na YouTube ke na ko ma DJ Procureur na sana dans nzembo na 2013 nzembo na ngeza na YouTube na imbela Tony Iloka Bongo Guardiola masala nga o to bwaka nzembo na o yokaka
Doupidi a fait la faire rigola. Doupidi, animateur a fait rigola. On va la générique tout. Camarade n'a pas trouvé de ventiro. DJ on a mis c'est Rebo. Connaît bien killer. Ba beat sur ya Rebo on est beat la musique ça les succès. Beatmaker on a trouvé de ventiro on a Kinshasa. Na Kinshasa père. So yo comprendre na mutu. Oya zane ko vana na ba quartier na bango so comprendre na bango. Moi respect ça la père. Na ba makamza vrai vérifiable. Donc ça il y a na ba na musique. Donc tant yo so na pesa attaque de Gucci console ndeko. Ko lukana nga ba classe T. Parce que na Kinshasa ko kenenga na ko benga pe Intel petit na Randi manager Randi beti selanga i glodi na boîte wa ko beti ça y ata petit na le fils azo kemba akemba makasa karamika kuna debeleki na mo flex DJ flex petit na ya yolo mais soko na super ka chum na bengi ta bana tena kosi soto bengi ba ko yamba ta na ba ville ba PCP kita vandi akanga na bandali ko mi gombe na iti mettons o yabo mo ne pe muta malunga azo po lo ba pe ngai ngai formateur la vidéo mais la masola balabala to fait une zone DJ pour faire tout ça là tu comprends l'état comme boxer te box c'est ça mon mobali te faut la répondre nango on va mettre baraki na boye mon mobali il faut aussi on va ngo et ça on nini na tuni question peut ça vous gordon na peu pardon et ça ba défense mo boye ba auto défense na yo on sait jamais. On m'a dit tout ça émission boy. Là on a taille. Nana 1 mètre quelque. Noko pas ko bima pe boye. Avant on li pété mbaya. Avant dino tata tina bambila. Ngapela ko bua ka pe mo début loko to bua kipe. O pas. Yango boy ka benga kinga champion be ka procureur. Na ndenga ndulo zo kende. Ozo tala vie non falité. Yo po foko ta moi makambo moi. Avant eli pété mbaya. Moi tant. Avant dino matanga tina bambila. Dorta. Il faut déjà moi tant tout qui donne moi solution est bien. Vous comprenez c'est un peu ça père. Ya le bagage. To le biga na masola balaba to moni yo okomi boxer. Tu la comme boxer je fais le sport pour la santé. Nana. Na ba toto ta ba kuma. Ngala bunda kana te. Na bunda na jo papa to bunda te. Te, to ko zo na bunda tika. Okopa te. Te Cyril. O moni siko. Wana o gobise nga makamo za réalité. Ya na lobby père. Na zo sala boxe pour la motivité. C'est pour ma moni siko. To ba betaka na lukapa mutu. Muso atala ke émission de ça no précédente. Émission précédente te. Amona ke makamo za solo dans manager nga. Azaki mingi focus bamba kin benga zawa mona kiama masolo nana beta po mutu oyo na beta na lukapa yaki petit na ngali viso na beta ki Eli na beta na lukapa ngamo ko pe na respirer na ngamo c'est pas bien et puis moi na raza na micho na 7 ans il regarde la télé aza na téléphone aí tant moi ki papa ba beta ki so ki tanga valé na tiko lo ba beta na lukapa te ko ba te DJ procureur okana kombo oza fameux oyebani makasi Mister Kabelo yo na ministre yo la Mabine. Ouais. Mabine. Ouais, Mabine déjà vraiment merci beaucoup. Moi makama bien mais makamo pe na lobby ezaki pe important ya lobango parce que nazaki na passe na lobate. Na lobaki te bande ko bota na émission le lobo ba ki makamo na bombaki depuis 2022. Nazoki ba problème ba selinga ba campagne mabe ba tout za sakana bango. Ba faux camarades osikana bango ba kelenga makambo belé. Na remexa toujours vient nga patron nga ya Juno aza muta yo karaté ba kena kuva même na musala nga penge biba parce que nga na Luanda na cop musala sala te moi je travaille na vivara na musique donc na professionnel j'ai le monté en ndeko nga bateka net ba piscis mabaya za na windi na pisi à 5 ans commerçant a ko biso te ke aucun jour amona procureur yo ko senga mbongo na windi na sala ngote bandeko ba travailler na ba bureau na bango ba loge na bango so ba jupe mukela ba otamba ko se divertir tout kuta na bona place a ko ibenga procureur futa tambonga ya carburant ya transport mais na saka musala te kina la mukatonda ke ko beta baninga matolo ya ba misala na bango donc je vis que na discothèque wana mais il y a des gens yo balinga ki ba bebisa musala wana ba ki ko sa kuna patron mais tellement patron za ramutu intellectuel azoko ba patron ba ba musute boye bien to tanga ba kombote mais ayo kara tabi ke petit nga solo la penanga ba musu ba patron ba intellectuel na habite la côté na so comme ça patron nga faut comme ça y parce que nous sommes dans la bien boué intellectuel et puis c'est patron mususu ya baba bango pe bazala ndenge na baba travers na baba ya kumisa nga sa musa kumisa bango te nga kumisa mona musani nga na bike patron nga intellectuel c'est un monsieur qui a de bonnes manières un monsieur a réfléchi un monsieur a yo qualité monte pour ça la bato ba kenda ti parler ko baneka procureur a sala raboyer procureur za boyer vous comprenez que na comme côté ça la partie très important il faut honorer
Si on a un loulou, ils ont la relation na simanaï. Tout na côté na mutu na boîte oya sala. Walinga toujours dans le confort. Azona la pongite, azona ba mbongone, ata ba kiti ya bien, ata ba lumière ya bien. Donc faut na komisara ye. Faut na senga na nzamba pambula ye. Pour na mutu moda carré ceci là. Mais grâce na ye na bisa kabino na maboko na ye. Nazo komisa ye. Na bosse ni pe Gilles Makaya te. Gilles Makaya, soka zoki contrat na nga ate na nga pa na yeba na te. Hervé Katangala. Hervé Katangala. Na bossa na bato wana te. To kei, obi question yeki ni mabina. Mabina. Album na yo single. Single, moi je fais des singles néo à l'américaine. Et ça m'a terme, ça m'a approprié. Et ça single. Deuxième loco, moko, na tela ngo ba mayele. Cette fois-ci nous y a ceux qui tourna ba MC Riga Mazemba, ba tie vraiment à ça la monotorie, toujours tiens mayele belé. Et ça il m'a déjà un de ces quatre matins, bon il y a ba fiche des bandits, mais tout ça toujours dans studio. Pour toujours préparer on total lango, to yo kango bien. Ce que bimi, tu relancer bon mona. Tout ça, il y a France, il va soutenir Delve Prod, à Paris. Il y a pas de Tiamo, pour soutenir Bisso toujours. Donc, il y a un peu quand on a bien bandeko, Tobi na mama bien sur les bini, beau soutenir. On renforcer bien notre sur les habits à Boyoka, sur les habits mais bon, ça décidé. Est-ce qu'on met ma biso na tamayo wana ya. Te promets ça, on va na kabelo ya la goûter ça que promotion de. Ya on mona ce que Tobisi mabina pe. Après mabina, na se préparer pour que tourner na manager to que Abidjan, to que Mali, to que Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, bamboka wana to que na trois pays francophones. À partir de mboka wana ndi to que so ba content mo ya bien. To que kuta na bat o ba sala management makasi. On peut biso toi na produit na biso to ko boya biso ke na TikTok on a 11 000 challenge et ça déjà bien et ba challenge mo tenga na senga ngote et ba challenge zo mona ba senga ka ya abo senga ba tamo ke tambola na senga ba challenge et ba challenge mo ba sala na bande na ba tout forme d'affaires ba teka ba produit na bango ba sala so kabelo donc ba manager ba mona ba non tiens artiste déjà et ça que le mois mo ke pour tout décoller te ça qui c'était on a un secret professionnel, c'est ça le monde qui va tout tanga. Un secret d'état et bimaraté. Va tout tanga après qui. Pour ça donne un bien. Et ça le monde Miki. Bien, c'est un peu ça. Ah. Te bateau batali ngalo la ko ba na bango bandeko ba moninga brital bolimisa. Na lobi pe ku na santé na lobi na vide sakte. Naza yo kapasi de kaba na lobi ma bien. Et c'est belé. Et moi na ngala sa émission depuis ton là qui obenga ngati procurer tout ça l'émission ce frère. Naza na boka ko pelisa ba moto na vanda pona yepe na produit à sûreté na marché. On a vandi na ngana kimia. Mais là makambo na bomba na la bien te o taka o lamuki be mo la mobo o kabele lamba. Aya katina ndako na yo. O presenter ndeko na yo. Ozomona mais moi na ki ko sala campagne na bato ba yo zaka PD. Yo bimanga na mo chez Intel, pas panzo na bato. Mais on a la terre soit quand moi pas passer nous mona ba fait na biso la ba wera ba jibe ba fali ba fi ba okara papa ta ba mona okade ba komala ba tete o finga ba yokara pasi ya yo mo tata vie na mama bana ndi fa tomboka na tifa zo se déchaîner ta pesa swaka ngapi na okaba ba gutsa makambo wana muto lesaka ozi mo petit mo boya muke pire yo petit na DJ wa kena poto pire nga na banda suli kamo bandeko pire na zo na po nini azaki petit na ngato za to solo à tout moment mais na sala mission na yo to sala na ilia petit silika comme le baquet il y a qui n'a le cap avant la paix tant que le cap a dit la cause en 2016 il y a d'autres qui la pine il y a des budgets et père tu vas imaginer ça livre tant la coste père tout ça non tant la coste le minga le cap na beti na ba ya d'abord on est encore on est année père bon le cap hein un peu il y a que tu as un période alors que le cap là 2018 bah OK na ba DJ Rigen et voilà c'est côté ko fungama mais les qui a eu nga kuma ke ya les qui aiment tabana makamba c'est direct père ça fait mal. Et pas tout tika tato kende ko luka toujours kanga na koya zomona bande ko bote mission na za contre mutema na gipe mutu fona loba ba to na lobeli ba makambo na ndeko na zanga na toujours na mutema so anga na za libendeti to ble bosa ba campagne bobo manga na za pe mutu na ka passe ce que pe ba sala ngo ba ndeko na bilo botala e ko sala bino toujours passe o ba moni ki ba parole na ngai laisser ba pona bato ba atala mais pona bato na tangi ba kombo bo mona ngoma normal il vient na lobela bino bo mais pona bato ba tangi ba mona mabe ba limbisa ba sela mabine ko bima. Bon, vous allez mettre des sites dans la bine. Le plus important, c'est ça. Mon boss à moi, qui sont mon qui a béda sous d'Angola. Azalaki na Angola patron, azapène la tête, Niazara patron. Qui sont mon qui a béda sous d'Angola. Aujourd'hui, disait pour créer, na maramba lobby. Bon, na évité, nous sur la lobby, c'est que là le kuta, na évité. Disait pour créer. On a pas de quoi remercier. Ouais, bah c'est belé.
Avant, on remercie nos bateaux. Dans ma vie, au bord du bateau, comme si yo. Musique ngale tout ça la structure parce que beatmaker nanga to benga producteur ya beat a connu la musique wana ya robo kati ya za na pour ça s'exprimer mais to parce que entre to musique ko za un peu coincé na public ko ba consommer parce que musique ba bina to ça pour l'Angola te pour la Luanda to ça pour na Kini so na réalité pas Kini senga mama banga bato ba soutenir bino ya ngo moto luki moi si kombo ya bato mais on a mabina na boki bato nanu on a pour la biki nzembe ko beta na kondima na ba no reconnaissance ya bato ba sunga inga na vie pour na vanda lelo pour le ba jaloux ba mo finga nga po le ba jaloux ba finga nga nde ba inanga ba lukina nga maka ba jaloux wana pour finga nga pour na bato na ba sunga nga na vie na bosa ba na boka 3 bato on a parlé nga Gilles Makaya le célèbre Nzambe pambola Gilles Makaya la vie pertinent makambo très important oko kata makambo na nyoso Nzambe pambola Gilles Makaya pambola ekokisa ba posa mutema na yi Nzambe pambola Hervé Katangala zongi sele belé na zakamona kata ba Gilles Makaya te amona savoir nanga amemanga awa boyebi na ba condition tianga na mboka oyo okopana oyo Elvis atikala ko vivre ta mboko na ndenga lunda et silité na chanteur na DJ na kati yango na ye ya Jino Tata Kibokolo grâce na ye bénédiction na ye na sala pe banzembo la ngai ni ndo sa na nga na zo pe contrat munene na Power House mais na yokana kiti Afro Music Channel chaîne ngo ngwana na loba donc grâce na ye na beti kabelo na kati ya Kibokolo et puis azalaki mutalitonga mona ngo na chombo mais au moins que ça trop la musique comme peut dans la coup d'œil qu'on va trouver la bagram au pas au école sakipo les jours attendant on a chombo elle c'est la procureur nzembo ça sexy ndenge comme mi maputa oyo na mona ka ba sela bia fait comme ça pour na petit na yo et puis na mona ba sexy yango tant to bani ma sexy bandi premier na ba trace on se mona to bi ndeko nga Fabio katenga yango venant ba likamo qui très important pour ba ki mpasa la ba clip ki to penga ça la clip bi ma premier na trace ki toko Fabio ça ndeko nga na contre été clip ni ya salé les ka wapi est-ce que clip qui na chombo na yo o tient na Facebook obi ki obi c'est meilleur clip papa tout ça na respect clip nga kabe ma meilleur clip devant ba aime moi ba fait na so ba fali dans la série wana 2019 et moi fallait menga qui premier ba tinga kabelo un mois deuxième père vous allez moi respect vous ça le clip na ya faut sur mbongo na ya la dance mutu na biso la dance pour le ka l'art atin l'art na poche tu comprends c'est ça mbote nga sunne ba point qui très important ozomona qui très important pour wana hein mutu lo ba gabisi meilleur clip na ndeni père ngam sam clip meilleur clip na trace kitoko asala clip na kitoko mais et moi respecte que sur l'équipe de misabi que na sala meilleur clip na l'équipe procurer aussi succès non il comme la vérité asala ba bloka bien sous pour la nganda na talango ça c'est ba bo asala ba go bien mais comment que l'équipe intérêt mutu bi champion na ba trace yo so boy ngande bongo zuki on a succès so boy ngande nzembo ko ba ki chassa o ko la chombo na yuti ndeko tout ça bizali wana na za DJ procureur na beta pe na boîte mne na beta to ma camarade moi ce que le camarade la salle ya bien dimanga pona za pe na mutema bitan yo zo manquer na respect courage ni na rozana ngo na za tanzembo na ona pe ta camarade na mo pe DJ abeta yango pona za na DJ avant tout moi respect ko finga muninga yango te ndeke pe za biso succès bande ko ya ba DJ o ya ba mission boyembaka muta ko sa yote finga tel finga procureur pour ta succès pona ko répondre on c'est l'émission boko ya ko sa l'émission na ko répondre te tout à la siko mabina mais na ko classer ba mutu na mutu o sala ke des règles na côté na ye pile le top 10 na yebi ke boyo ki pile le top 10 pile le mutu malamu aza monsieur mobi apesa nga mbote me respect est-ce que so na mama bino na ah OK le top 10 alopesa mbote te na yebi te zoki pona nini ngai na yebi nga Eric iPhone montant Eric iPhone pe mutu malamu abeda chou pesa ma abeda chou mutu malamu pe libanda kwa mbote bele aza libanda baba quel année bela wali za ina mikindala na famille merci nzambe pa mola sunga biso vraiment sunga biso batumo malamu sous Alberto mutu moko pe très gentil très bien aza belé Rodrigo Mayemba bosolo bien hein na Rodrigo Mayemba apali andeko te maza mutu mo bien ça na bien te o maswa babala apali andeza mo ba ata mutu moko bien ngana bi pona ni na lobi mo Rodrigo Mayemba RM apali andeza to ba ko kanga koto ya ko fungola ngo apali andeza to Rodma Muchoko bosola bien Rodma Muchoko famille Bekapa président Ligue Tourmata un bon monsieur to lingake ka bongo vie na biso wana très gentil fait na biso to sala bien to sala bien mais so yo na système be to ya ka pe répondre na tunité na loba bana yolo o bazaka na ngola
Maintenant, il y a Yebi. Oh, bah, bon. Yo. Président qui présente la biso tout, tous les DJ, il y a ville, il y a Luanda. Na pesi bangolo, balinga, bolingo bazanango. Moi, dans la salle, de moment, que son nom me repose en paix. Donc, on a vu son fils, le président. On a quitté maintenant qui a procuré un zémo, bêti fort dans Maracana. Et c'est un plaisir. Moi qui est dans la salle, on a ranking. Comment DJ Benga Babit? Mais Babit, on a dit que DJ procuré ça œuvre bien. Après, il y a la réputation bien. Et Betara, merci à la DJ, tu as Londres partout. Tina Bakazenga Kuna, c'est le Nathan Balégé Béni. DJ Godon, c'est pour dire, c'est Béni, DJ Davido, DJ Nabiso, Davido, DJ Deli, DJ Chege, c'est Béni, DJ Jésus Kinzumba. Côté Mouté Malanga, c'est là. On comprend, hein? DJ Jésus, DJ Arma Mouté Malanga. DJ Gloire, pour PCP, Bambote, donc tout, soutien, DJ tout. On a fait comme DJ Né, DJ. Mais DJ, oh, dans le but, oh, contre Ngande. On a contre bango. On a fait comme on a des petits na petit na mususu donc bango mais DJ tout merci non sur ça la ponanga. Merci DJ Alonda. Merci pour la DJ Champagne na ba choix salaga bino tout la lingara bino. Vous comprenez? Merci atal veche beto c'est mbote po na ba show na DJ ba beta pe kabine. Vous comprenez? Te po bima qui faut vrai. Azoko ta rankine côtier tazo kota ka ngo po abi ki petit na ndoki. Un fils c'est un sorcier. La personne sous rani stress kuba. Rani stress kuba na bashona yi ngona bit alvege na bashona nzembo betaka rani stress kuba baza bashona bato organiser ba fête bien na mboka dynastie ngana bosana J Cliff Patricio Patricio nani susu Chancel Lutonadio Chancel Lutonadio tala vraiment batwana moi qui na za bien na bango so même tali ngata za sorcier même 1000 esprits pareil 1000 esprits na biété na yebi yete na dynastie na yebi na dynastie loko bakomo na atanga na yebi J Cliff Chancel Lutonadio na yebi Patricio oui tangi na yebi yete pareil na yebi vraiment et ça la polémique na yebi na ngati na DJ procureur na yebi yete na yebi yete donc na yebi yete ozolo donc na ko telema awa on moi surtout on ba boye pesa ba impact mo boye on DJ procureur DJ procureur ya mutu makase soto ke Kinshasa ba tebe otaka ba ko ba yebanité na ko fanda na te to kumisa nde kams Wakanda to kumisa lipe tembe to kumisa soubane to kumisa bato ba c'est important hein to fana de bons espérants qui mwanga les boss espérants qui mwanga ouais les sponsors de l'artiste les alades espérants qui mwanga voilà honorable to boss ne pété makambo c'est kota donc ta Julio Tony Lokabongo balobi funda na maboko na yo toza wana Jean Kanda députado au pauvre stand atrás de você le peuple derrière toi quoi Jean Kanda Jules Massanga docteur Jules Massanga avec au katele ya mona kaka docteur Jules Massanga docteur Jules Massanga voilà donc par contre vraiment donc de fatigue il y a kaka trop mais dispatcher on a ça la publicité ma tout idole mauvais ma tout idole depuis quand il avait quand tu as masola balabala et ça la bien la fille de maman Sylvie Kenge bonita bejo elle a la taille elle a la beauté elle a les designs et puis elle est propre vraiment félicitations maman Sylvie pour l'éducation tu as donné à la fille donc vraiment ça va au cœur Brani à Bernard Brani à Bernard ouais c'est que maman ça rebelle là sans il faut pas répéter Valéris moi là suka bébé Valéris Diogo Miguel et puis bébé Shrela nalinga bango mingi international na boka déjà moi français na mukanda ba français ya boka ngunda ta ya mukanda ba français. Merci beaucoup à toi Nel la image nous allons être David de Wembe Boelelo ça va Nel là ça va David de Wembe maman chef Davinel papa tiamo papa ti boako né c'est quoi papa mi boakashi ti boaké Davinel Eli El Pro